perfectionné. Risque sonore. Makambo toboya kilobi. Comment autoriser? Risque comment? Bolanda ba rocade na bino oyo ya mitendi ti nzolantima. Donc bolanda ngo na boke nyonso bomona mulai ya nzela ngo bomona makambo nyonso ezosalama na nzela ngo bomona ba miskadi nyonso eza na nzela ngo pomotaki bino tokoya tolakisa bino rocade ya mitendi ti nzolantima po ekoteli wana pour lekeli na gare centrale et gare qui mwenza te donc ezwi mitendi eke sima mukongo ya gare qui mwenza ndeke kokutana na nzolantima na mozole ya papa nzolantima soki eza na rocade mosusu etikali boyebisa biso boyebisa biso na commentaire tosukisa yango soki eza na rocade mosusu etikali boyebisa biso toniata yango papa nzolantima takizala mbembekana nini kintsandi soki kombongo kintsundi après kintsundi toye kinkwemi toye mangala tala sikoyo mitendi wawa batonga bamira souteniment mpona kolekisa passage ya mai tala ange yango wana kuna na se azotimola nzela azotimola batongaka niveau moko ya monene batongaka niveau moko ya monene makasi oyo akobanda kolekisa mai oyo Merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, chers internautes. Bande ko tu bolanda biso, bomoni tala toujours Congo eza munene. Bande ko ngai Congo eza munene. Congo eza munene. Congo eza munene. Ndenge mo ya kosala ko te jeter. Congo eza tellement munene. Ndenge mo ya kosakana ti. Donc Congo eza munene. Voilà. Oh, mai abando kitabwaki. Voilà. Mai kitabwaki. Talanje komi kuna na se. Anje komi kuna na se. Koma awa abana ba kiti abwaki. Ya mona terrasse keti kuna. Wawa. Batonga ba mira souteniment mpona kolekisa passage ya mai talanje yango wana kuna na se azotimola nzela azotimola batongaka niveau moko ya monene batongaka niveau moko ya monene makasi oyo akobanda kolekisa mai oyo kitaboye voilà. Merci chers internautes, merci bandeko nyonso baotala biso, merci na bino tout bolanda biso partout vous êtes dans le monde. Tala bozomona tozokota la bazamba nyonso et pona kolakisa bino lolenge nini misala ezosalama. Donc bozomona ozala terrain na yo kote yo, wana lupango na yo kote yo, somba concession na yo, ozala mabele na yo kote yo, c'est le temps
benga déjà babanda kolandela alandela parce que tout bateau babimi bazana babalabala et créer ba désordre tellement belé bamapango ebele écrit voilà merci et tozokoba merci tozokende kaka merci et tozopusana toujours na makasi toujours ya nzambe ndenge nalobaka toujours nzambe apesa biso makasi mpe azopesa biso makasi lolenge tozopusana tozokende tozokoba kaka toujours na rocade na biso vraiment nzambe azobatela biso ya mingi. Merci Nabino tout botala biso partout où vous êtes dans le monde. Merci Nabino tout bozolanda biso et merci Nabino tout o bozotala biso et na tikibino mukie et botala awa to yebite awa est-ce que to saka na mangala to leki mangala. Donc voilà et to kozwa ba précision et to kozwa ba précision pour to yeba to saka na mangala to leki mangala. Voilà. Ah, tout le monde déjà après si biso image ya mire ya soutènement donc ah on d'abord que ça ça mulai ngi mire ya soutènement yango mais sikoyo na premier jour qu'ingénieur tant net au béton avec énergie sikoyo so to béton 3 fois 4 fois au moins que tout le monde loin de voilà nazaka mulai tala elo nyoso kuna meki sasa yango mitendi yango yo bakesu boye ah meso bakesu ba bancho seke bakesu boye kisasa yango bakesu boye yango wana kisasa yango wana kisasa yango wana ah nzambe na ngai papa gai kalamabi nzela kala yango wana kuna ah kisasa na biso na profiter na tanga ya biso batu papa gai kalamabi motema ya mama bijou mabuta depuis Irlande couple moko ya kitoko couple bonzambe bayebi nzambe couple balingaka batu bazalaka pena souci ya batu oyo bazana pasi pena difficulté yango nzambe a continuer toujours ko pambola pe ko fongola ba porte na bino oyo bipai nyonso bazana mboka Irlande et pesa mela bino pourquoi pas na papa Guy Mayala molongani ya mama Marie-Louise depuis Paris couple moko suya kitoko couple moko ya bonzambe et couple moko umeli bazalaka toujours et papa Guy Mayala na mama Marie-Louise depuis Paris topesi yo mote pourquoi pas na papa Agostino hein? Papa Agostino Louvangadio na mama na biso Kati Louvangadio topesi bino ba mote depuis Paris onde mu peperi toi likolo bon place toza toi malikolo ya kosakana te donc topesi bino tout ba mote pourquoi pas ah tozaka na mangala toana mangala village mangala mais et toko ça renseigner tout sous ba vrai précision toyeba vraiment que toza kaka na mangala ou toleki mangala donc mais to moi déjà to komi ko déjà mu pepe kisasa tala kisasa ya mwana donc mais ya mwana papa se babandona na Danemark papa Felimbungu bola papa Felimbungu moi na Paris moi la gala tongo pourquoi pas na papa Freddy Kalidja na Allemagne papa Freddy Kalidja de Pesio Mote mama Koukou Kouzaya na France to Pesio ba mote ba papa Paul Mafuta na Hollande to Pesio ba mote ebele bino tu bolingaka biso to pesi bino ba mote ebele toujours na boulot toujours na kotambola ba basket ya kosila bila maison nzuluka konzuluka na ba poussière donc bila maison konzuluka ka ba ketchi kutu golemate po swezate donc voilà ba ketchi kutu golemate
poche ezate. Voilà, merci. Et merci Nabino tout. Bon mon awa, misala ndenge zo salema. Et ce que zana roka di mususu etikali boye bisabiso. Boye bisabiso na commentaire. Tout le monde tout ce qui sango. Ce que zana roka di mususu etikali boye bisabiso Tony Atango. Papa Nzolantima. Takizala Mbembekana nini Kintsandi comment Kintsundi après Kintsundi toye Kinkwemi toye Mangala tala sigo mitendi donc toujours keneme et to komi ko koma na biso vraiment pe toujours kende to quand c'est to koma te mais to koma pour déjà balobiso ko tambo na zamba moni soso yeba ke mboke eza pembe no komi siko biso pe to moni bandako yangwana yangwana seke toujours kende to koma na suka donc bozala wana bolanda biso et bozala toujours branché botalango mobimbalango mobimbalango la chaîne na bino mesana Hollande ba maman nyonso à Bruxelles ya Paris ba maman nyonso à Château d'eau ya kitoko wana oya ba mère wana kilo ba tantine wana ba lek na biso wana propre wana na pesi bino o ba tonda wana oya ba wench na pesi bino ba mote belé vraiment ngape papa Sano na lela bino tellement trop donc on est entre nous des Congolais donc tous les Congolais la pessimino ba mbote belé partout boza ba Congolais nyonso la pessimino ba mbote ba Congolais boza partout na ba Congolais boza na ba prison la pessimino ba mbote ba Congolais boza partout na la bino ya trop vraiment to kutana l'intégralité émission yo toujours na chaîne boye bisabiso botaleli yango depuis mboka nini depuis pays bonjour na munoko mboka na bonjour pe na munoko mboka na bino bolobaka nini okomeli biso na commentaire obengi biso bonjour na munoko mboka na bino bolobaka nini po biso ba minoko toyebi yango tolobi mais ba langue dialecte na Congo eza ce qui 300 combien wana donc yo yebisa biso na munoko mboka na bino bonjour balobaka nini. Voilà, merci. Toujours continuer toujours et nzela kale bando bimela nzela kale yango bando bimela voilà nzela kale yango bando bimela voilà. Merci chers internautes toujours koba tomoni toujours ba caniveau toujours bazo tomba toujours ba caniveau Vertication des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Et tomoni bazo tomba toujours ba caniveau awa to éviter et ce qui to saka na village Mangala mais to saka toujours la commune ya Mongafula donc depuis Tobandaki depuis Takizala et toleki et ba village ebele de quitter Takizala titokoma awa na Mangala et toleki village Ntsundi toleki yango et toleki ba village ebele pe toleki wana et toleki pe village ya Kimweni et Zan j'ai oublié le tout le qui m'a village belé wana et sali que et mabiso ti awa voilà merci et toujours continuer toujours kaka na émission na biso et voilà massa toi kana village Mangala nyoso Mangala kaka tu mitende tika musika te faut un transport et kende libo onzela na mona kuna bimende kuna tala kuna ikolo kuna et kende kuna yangola de ebeti boye OK
Voilà. kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili awa tokuti bakaniveau depuis tobandaki bazotonga bakaniveau epi bazokule yango nde ya kokule bakaniveau oyo bazotonga bazokule yango nde ya kokule béton donc béton donc voilà. Merci Nabino tout botala biso, merci Nabino tout bolanda biso et merci Nabino tout partout bozali bozotala biso et tout le labino tellement trop. On est ensemble et avec vous. Merci, merci partout vous êtes dans le monde. Merci partout, partout, partout. Et boza awana katia République démocratique du Congo. Boza na Kolwezi, boza na Bakongo, boza na Kananga, Mbujimai, boza na Katanga, boza na Goma, boza na Otuele, boza na Olomami, boza na Mbujimai, boza partout, boza na Bandundu, boza na Congo central, Matadi, Kimpese, Mbanzangungu, boza partout et bozotala biso na 26 provinces de la République démocratique du Congo. Topesibino bambote ebele ebele ya mingi et tozo pesa mbote na bino batutu bozotala biso et pour vous et bino batu bozana kati ya Kinshasa nzoto ezo simbate ozana problème ya maladie kene mbangu na centre de santé les experts centre de santé les experts na Bandalunga na commune ya Bandalungwa et avenue Toya et référence station Bambole et pas ya docteur Jean-Marc Ntita Kalonji. Donc on a okozwa ba traitement ya malamu na lolongo bani. Donc voilà, merci et tozokoba et merci et nabino tout botala biso. Merci nabino tout bolanda biso et partout vos alliés, partout vous êtes, partout on est ensemble avec vous. Et à tout le monde bazo couler et à bazo couler et bah caniveau na biso. Voilà bah couler bah caniveau. Voilà bazo couler bah caniveau na biso et voilà monde bah couler en voilà. Donc c'est ça. Voilà. Merci, chers internautes. Tala bazamba onyonso. Ils ont non exploité bazamba ya boye. Je vous dis, bandeko ba Congolais to solana moi li solo mukie. Bandeko Congo eza munene. Depuis to banda makamba ba rocade oyo, place epesinga lisusu somo na ko découvrir Congo eza munene ezali rocade ya kobanda. Et donc tous les rocades kaka, tous les rocades Congo eza munene. Donc tous les rocades Congo eza munene. Donc ma beleza na nu belle. Donc nakolo bake etani oh déjà te exploiter pour na mboka. Hein? Wow! Eza nini? Donc nakolo bake Congo mobimba etani o ezali exploiter na etani o etikale ezebele. Etikale ezebele to bomanela nini yango. To wela nini yango. Mabele ngo etikala kanango. To wela nini bandeko nanga ba Congolais. Munene na mboka bo Congo etonna la bomengo kidi. Hein? Tala ma muto zomona na mboka na biso vraiment ezoleke la biso vraiment tellement makasi vraiment désolé que la biso vraiment tellement makasi mboka Congo tala bazamba minene ya kosakana te non exploité
bazamba minene ya kosala jete bamabele ya boye baespace ya boye eza na bapays mosusu bazoluka ata betandi ya boye eza te biso tala zambe vanda ezoproduire nango eloko te zambe vanda ezoproduire nango eloko te vanda voilà Congo eza monene Congo eza monene voilà merci beaucoup chers internautes merci beaucoup na balandi nyonso bazolanda biso merci na bato nyonso wapi kakota tokokoma na bayani oh bah 16h déjà 17h. Voilà, merci chers internautes, merci Nabandeko tout, Baota la biso. Ah ouais, 16h49. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisia na kati ya mangomba. Blague à part, tout ça, on a vu ce barocade. Mais oh, yande. Amulai. Biso. Te amulai. Dit kolungwa nzona ntima. Tia. Obi manjili brasserie. Eh. Et kolungwa ya mitendi ngoja baka ba kusi nyonso tu wana ti wako mara. Oh. Eh. Lebiso. Lebiso. Est-ce que c'est biso? Eh. Pasa na wa tambola. Na epsona makole umo le mangai. Na bo makole meboya. Moto ezati. Moto ate ozo moto toalo wana ile robani ile. Donc toi ne banelite toi na sukate. Donc toi na katika to eba te to sani. Donc So bande na bino. to saliga ke. Pardon. Ça le Oh, mo. papa Agostino ensemble biso ka moto. Ah papa Agostino. Wa. So pas ça biso da monter ça bien. Ngamona yokolia. Tetamboli ndambu To filmer. Ndambu. Wa. Papa Agostino. Papa Freddy Kalidi. Ah ngaye. Ndambu. Filmer. Ah ngaye. Ndambu Oh, to mieux de soutènement. oh mieux de soutenir après c'est des images il y a mieux de soutenir des monde ba fini yango après c'est des images mieux de soutenir après c'est des images escalier donc après c'est des images escalier oyo ba rematira mai
Donc, Tozokoba. Merci beaucoup. Tokoba. On est toujours ensemble. Waouh. Voilà. Merci beaucoup. Touti musika ta kote touti. Je n'ai pas la joie zamba. Ndeko na tala Congo munene mboka. Yango tala munene mboka oyo. On avion muke. Et quitter le avion. Avion yango muke. Babenga ngo nini? Petit porteur. Ba petit porteur. Yango. A quitter la avion. Agitine nini et puis on m'attendait nini donc t'as la vie y'a pas pas matasco azul et lango wapi mais maman et quoi quitter bande quoi tika. Voilà, merci beaucoup. Chers internautes. Tala munena zamba. Tala munena zamba ono somai. O mona se. Oh. Wawa. Nyonso mabele. Donc nyonso mabele. Donc chers internautes, et voilà, et Tozo Lobape, Tozo Tambola. Merci binomoko, bozo mona lolenge. Tozo Laksabino depuis Tobandaki et Tozo Laksabino to l'équipe village Ebele pour se retrouver awa na Mangala et voilà et Tozo Koba Erzo Kende et je vous dis to kota kiawa depuis 11 h à 12 h Tisiko 16 h to tambola to ralanzela to 17 h donc to ralanzela to tambola plus ou moins to sali ba 7 h du temps lanzela. Donc, 7 heures d'été, on y a 7 heures d'été à pied. Tu habites déjà combien de kilomètres à pied. Donc, toujours parce que tu découvrir et le mot ensemble na bino et merci beaucoup na bino tout beau la biso. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso partout vos amis et merci et na papa Agostino et Louvangadio, papa Agostino Louvangadio et na maman Cathy Louvangadio depuis Paris, Topé Sibino Bambote, Pasteur Ribin, papa Pasteur Ribin Ngumbu et depuis Canada, papa Pasteur Ribin Ngumbu depuis Canada, Topé Siopé Bambote et Belé et Bambote et Belé, papa Pasteur Monde Totambola, papa Ribin, Monde Totambola arabe et papa Ribin. Tambola arabe koloma kol tala ba ketch ne komi poussière le rabat pa utin kamba écoute sigo na mabele jaune to utin kamba awa kami te pe to gen kamba to luga ba sponsor ba gimbangiste so boza bolanda biso bo sponsoriser biso bo soutenir biso to gen kamba to gen go visiter kamba e nzela oyo ba sala wana kamba bandi na mbanzangu bana mbanzangu nyoso to pesibino moto nzela to sa ba sala wana ba na mbanzangu et keti kamba bientôt ils ont un programme, ils ont une table, il y a 3 Exa Production TV. Dans ma casse, il y a ingénieur Augustin Kanina, le monde les plus civilisés, mais Dikolo Nango, Tozo Luka, ba sponsor. Mais dossier, ils ont déjà accepté, mais ba sponsor pour que Tokende parce que Togola là, et Togo Keba séjour, ba transport, ba aller-retour à manger, ba bloc ou en toi parce que tout ça la bascal, na ba qui sent tout ça la bascal, na ba Nzangungu to kusala baskal na ba village nyonso oyo ezali na nzela ya nzela ya Nkamba ba village Nzundu to kusala ba village baskal na ba village Nzundu ba Kimaza ba village bele kunati to koma Nkamba. Donc voilà et merci beaucoup et oyo alandi pe message oyo alingi à soutenir biso et na projet wana benga biso toujours soutenir biso et poto kende Nkamba to mona moka ya Jérusalem nouvelle Jérusalem to mona yango to sala bientôt profiter to mona ba Mbanzangungu ba ville le plus historique ya Congo Mbanzangungu
wana babenga yango Mbanzangu Canada ezali ville historique ya Congo. Donc parmi histoire makasi eleka na Congo eza Mbanzangu parce que ezali parmi ville oyo papa Simoki Mbangu oyo asala bamakambo ebele bokolakisa bino baprison papa Simoki Mbangu akota eza na kati ya Mbanzangu. Tokolakisa bino train oyo papa Simoki Mbangu amataka demaraka te ti lelo train wana eza na kati ya gare ya Mbanzangu. Tokolakisa bino na bavillage nzela tokokende bisika papa Simoki Mbangu aliaka kwanga makasa wana ti lelo ezali. E tokolakisa bino ba miracle ebele oyo papa Simoki Mbangu asala mais ezalaka toujours na Mbanzangu. Tokolakisa bino na bombe oyo ebetaka oyo série ya guerre ya 93 si je me trompe pas et maloba papa Simoki Mbangu alobaka mboka Mbanzangu 15 jours ozalaka renversé bombe wana ebetamaka eyaka nepo et neutraliser elalisa Congo central mais bandeko bombe bimati jalmet ti lelo etikala histoire. Donc mboka na biso tala ba histoire ebele soki okende na loma wana baolakisa yo tala bombe babetaka awa. Donc wana na makasi ya Mfumuki Mbangu. Donc Mbanzangu est une ville historique. Donc à bientôt, tous ceux qui nous découvrir Mbanzangu pour que tout la kisa, tout que nenzela ya Yankamba, tout la sa route. Pour biso tu spécialiste dans la sa route. Mbanzela. Ouais. T'es nzela mon. C'est que kuna ba zo kama belé. C'est que nzela kala nzela kala oh nzela kala nzela kala aba trace bali mabanda bakani rien. Surtout que kuna tu bien là ma chérie to yate. Moto bonjour. Zela e matabo. Oh wana yangwana. Oh zomona kuna. Mabelo wana yangwana. Mais quand on a place on a petit grand hôtel les gens sous musique grand hôtel les gens comme on rappelle mais ce que boyende au baluka baluka ça ba tour tu baluka banyoka mais ouais ça penaka non bah si ça OK merci tous dans la village ni Mangala kaka Mangala ya munene munene Sinon, comment on est sinon c'est parce que banzela sur la nila nango ke bimana ba cité verte baringili sumu koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso batutu iko sanzambe tala biso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosaneme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Merci beaucoup chers internautes tozaka bongo
na village Mangala bomoni rocade na biso ndenge ezokendele et tozaka awa na village Mangala donc rocade na biso ezokende boye. Voilà, chers internautes, tozo tambola seko tambola. Merci na bino batutu oyo bozolanda biso botali biso na émission na bino oyo et merci na bino tout. Voilà, et tosengaka bino toujours kaka longonia parce que bovandaka wana na ba téléviseur na bino pona kotala biso et alors biso pe totambolaka po bino botala biso. Donc tozo méritane ba respect. Voilà, biso tozo respecter bino, bino pe bozo respecter, bozo banga biso lisusu botambolaka ndenge nini. Donc bomelaka nini o mema bomelaka bi papa Sano omelaka nini o tomelaka esprit. Omelika esprit trajet mongo boya ya 2 km tant on met l'esprit au commission nga omona ngo lokola ya 1 km. Mais ce que esprit ezate au benda ngo pe susu au diminant. Donc voilà, merci et aux abanzela mike mike ezoleka leka ezokende kuna bataba moto ne ba leka leka donc batu bazobima kuna na ville. Voilà, Kinshasa yango ola ola ola. Lobi lelo tena nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Toza na village Mangala ipai wapi misale zo continuer awa tokomi kobima mitendi donc awa tokomi non loin ya mitendi. Voilà, bozomona toliango kakati na suka toliango kakati na suka. Merci na bino batutu botala biso, merci na bino batutu bolanda biso, merci na bino batu nyonso oyo bolingaka biso. On est ensemble avec vous. Tolola bino tellement mingi topesi bino bambote tellement ebele trop ebele trop topesi bino bambote ebele ya trop. Merci et tozomona et mitende yango. Voilà, merci na papa Nabiso Mavelu Tete depuis Allemagne. Papa Mavelu Tete depuis Allemagne. Papa Nabiso Mavelu Tete depuis Allemagne. Papa Freddy Kalidja depuis Allemagne. Papa Guy Mayala na mama Marie-Louise libala bosembo libala weke na sango ebani libala ya bonzambe. Papa Guy Mayala na mama Marie-Louise depuis Paris. Topesi bino bambote, pourquoi pas mbote na papa Guy Kalamabi Aboma Soda Molongani ya mama Bijou Mabuta depuis Irlande et pourquoi pas na papa Paul Mafuta depuis Hollande. Topesi yo bambote ebele, pourquoi pas na Freddy Kalidja et topesi yepe bambote ebele et pourquoi pas na papa Seba Bando na pe topesi yo bambote belé na mboka ya Danemark et pourquoi pas topesa mbote na papa Agostino na mama papa Agostino Luvanga Dio et na Katia Paris et na mama Molongani na ye mama Kati Luvanga Dio. Kati Luvanga Dio bango baza na kati ya Paris, donc papa Agostino et Luvanga Dio na mama Kati Luvanga Dio depuis Paris. Topesi bino bambote ebele depuis Paris. Topesi bino bambote ebele. Vraiment on est ensemble, tous on continue
Et pourquoi pas te pesa mbote na papa pasteur na biso papa pasteur Ribin Ngumbu et depuis Canada papa Ribin Ngumbu depuis Canada to pesio ba mbote ebele et pourquoi pas na pesi mbote et na papa na biso promoteur papa na biso promo Papa Bouka, hein? Papa Bouka, promoteur Bouka, wana na Ngombi, et te pesio bambote belé, école Bouka, et na village Ngombi, hein? Centre Ngomba ville, na centre Ngomba ville, Ngombi ville, na centre Bouka. Ngombi ville, centre Bouka, il y a promoteur Bouka, hein? Promoteur Papa Bouka. Topesi bino kuna bana bazoye kola coupe couture bazoye kola menuiserie bazoye kola maçonnerie et puis bazoye kola esthétique et makambo belé bazokuna bazoye kola puis l'école les wana primaire secondaire na Buka wana et na Ngombi ville et pe Buka et topesi papa promoteur Buka depuis Mbote belé depuis France, depuis France, Londres, depuis Londres, Topesio, Bamote Bele, Tebika bientôt, Tokokita wana, Namabele wana, et pour nous sala toujours, nous sala. Voilà, merci beaucoup, et qui encore, et voilà, et merci, et pourquoi pas, et nape sa mote. Na batutu oyo bazotala biso na bao pe babengaka biso e topesi bino bambote ebele bao nyonso babengaka biso e bakonseyaka biso e basutenaka biso topesi bino bambote ebele tolela bino tellement ya trop donc nde topromotaki bino e tokoya tolakisa bino rokadi ya mitendi ti nzola ntima po ekoteli wana pour lesquels na gare centrale et gare qui mwenza te donc ezui mitendi et que sima mukongo ya gare qui mwenza ndeke kokutana na nzola ntima na mozole ya papa nzola ntima donc regarde oyo ya ngwana nde eleki yango na tolobaki cette fois-ci tokobanda sikoyo koatake rocade de nzola ntima mitendi même kozwa biso une semaine et baémission nyonso kobanda kokota tokolakisa bino ti ata ezwi biso 10 émission bolemba te kotambola eza mpasi eza batrajet bolemba te botala baparti nyonso oyo ekokota na rocade oyo parce que nzela oyo eza mwa molai botala kote touti voilà design etala design ya nzela e bomoni nde baotya mabanga bomoni design baotya mabanga en même temps bazotonga bakaniveau ya béton en même temps baotya mabanga en même temps baotonga bakaniveau ya béton donc on a créé la musique dans c'est-à-dire tokomi mboka et voilà mboka kala mingi pe voilà merci beaucoup bino tout bota la biso donc bozala wana bolanda e ba rocade na bino oyo ya mitendi ti nzola ntima donc bolanda ngo na bokebi nyonso bomona mulai ya nzela ngo bomona makambo nyonso ezosalama na nzela ngo bomona bambiskadi nyonso eza na nzela ngo et vraiment ekosala jusqu'à présent des barrières kaka deux barrières oya nini oya ya sep des barrières nyonso ya sep ba barrière ya sep oyo pelandi ya sep et tomoni kaka 3 collecteurs hein? 3 collecteurs premier collecteur wana na mission leki bravo donc voilà merci beaucoup chers internautes merci na bino tout bota la biso voilà bozomona et mboka na biso ya Congo République démocratique du Congo comment eza munene comment betandi ya mboka ya République démocratique du Congo eza munene ya kosakana te oh là on est ensemble vraiment tozokoba on est dans concession ya muto alors na bambila na e na beta o nyonso ya mama revara na vie yango ah to osela yango wapi bazamba nyonso ezotekama
mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bapesa yo ngombo tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère ma contrai sans goûter la sima oh yeso yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yakala yo lipambolie Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Kwa konyae alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole
nyonso cher internaute tosala yango mpona bino bandeko bapapa na biso bafamille na biso bayaya na biso tosala yango mpona bino outi bakayu outi banini oye otala lolenge makambo elegala na mboka na yo lolenge misala ezoevolue na mboka na yo tosala yango lisusu mpona bino bato boza kosinvertir na Congo ozozwa libanda boza kosinvertir na Congo otalaka babisika oyo osinvertira biso mpe tolakisaka bino todemotaka bino bomonaka bamilie mosusu oyo bokoma te oyoka kaka bakangela yo foto batiela yo mwa video ya mokie mais siko biso toyaka kolakisa bino ola so toyaka siko kolakisa bino na mobimba yango nalobaki awa ndire po moko ezolinga esalama awa to toyebi te nzela yango eza nini ndie bukani voilà merci beaucoup cher internaute merci bandeko tu bozolanda biso botala biso et vraiment voilà awa te comprendre te mais te kozwa toujours explication voilà awa ezalaki nini tokoyeba awa ezalaki nini voilà mais awa finalement ezalaki nini tomoni bazodame nanu bakayas na niveau moko ya kozwa jete bazo namoni andi église soki andimi te ndi église d'église donc awa nde naoninga nayeba ezalaki baeta nde babomi yango soit ezalaki bajardin babomi yango badame sikoyo pour ke balekisa collecteur soit pont bakosala awa po esoude mai nde bazozwela yango awa donc mai eza bakalaki nde sikoyo nzela mai ok kangaki nzela mai voilà mai yango ok voilà mai yango akangaki nde nzela mai mai yango azwela nde mai donc bakangi ezalaki nzela mai bambisi beta donc babloke yango parceke basolobaka soki botamboka na zamba boyoki oseke mai eza pembeni mais nzambe aza misiki image na vin ya mopepe ezalaka na zamba pembeni na mai bosentir ma fraîcheur moko bosentir mai eza mosika te so tolekana mpe na bamboka mpe epesi bakse biso baimplice so totikalaka banzangu kisasa me toyeba makambo ebele te oni ferme ekufi oferme donc voilà ozomona vin ya mopepe bisika oyo mai ezali na vin ya mopepe oyo bisika mai eza te ezalaka kasi na olobango ikongo na français na lingala nani donc eza na mopepe ya place mai eza te ezalaka na mwa différente moko wana ezalaka mwa différent moko wana place mai eza osentir fraîcheur moko ebimaka ya kosakana te place mai ezali osentir edekagaka fraîcheur moko surtout na bato baleka na bavia bazamba babilanga bayebi makambo aloba misaka fraîcheur moko ya kosakana te awa touti likolo donc bisika na babeta ya lisolo yango mai oyo bomoni anje oyo nyonso elaki mai elekaka da po toana elanga donc ça montre que na mbula ezalaka vraiment mai ya monene mais lokwa na elanga ekauki mais sikoyo bakale yango mpe mai yango donc sikoyo ndenge eza wana fo basala collecteur moko oyo donc nzela nde yango monene soki baolia oyo ape bana mosala ebele ya jeni fo bakweyisa boro fo balia bo balia yango babwaka da bazela basisa voilà merci voilà que ça
aye Kisasa kasi apele pe komaka Kisasa bata village te par rapport à appellation qui ndenge côté za nanu ba village mais toi na kati Kisasa mais za nanu reculer pe za na ba village ala bilobi pe côté komaka Kisasa bon ba bumbu te komaka Kisasa boum sala sugi sala mulma yango eta yango wana ba eta yango wana voilà merci oh tokoba travailler peine de la peine papa we bakenda tikila biso lisese Équipe. Non, on monte. Hein? C'est la bimina ya. Ah, n'est pas bloqué kala. Attends, tu l'as ma bibo ya? Ah, de bonnis. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraiment mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesuzonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso batoto boyiko tosanda
lisumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie totika hypocrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye Tata, bonjour. Kobimati na Grand Hotel Nzelani. Ok, nziboye nenzela oba osala. Yango, nzela ngo yeli boye te kenele boye. Ah bah. Ah, mais oh bah pas solide déjà yango. Ah ok, merci. Ah c'est moi sympa une la raison. Avec au carré. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye koluka oya lipango ye yesu yakanda yo vrema koluka oya lipango ye mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela
avec un ennemi mon frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci beaucoup, chers internautes. Merci, bande konyo sobalandaki émission na biso mokola lelo et bipai wapi te kosukela awa toleki et village Mangala awa tokomi bongo na Mitendi et voilà tokomi na pont awa bazo tonga awa donc veut dire awa nzela ekolekela awa peso senga fo babuka donc pe ba robuka bomoni ba place mosusu toleki donc pe ba buka donc pont yango donc za ba déjà ba pont totika na ba mfuti kuna ba pont yango donc eleka befo ba buka ba keneti babima Grand Hôtel. Voilà, merci na batutu bolandaki biso, merci na bino tu bolaki wana liboso ya ba téléviseur na bino pona kolanda biso, to pesi bino merci et bino tu bolingaka biso boza tellement belé et na pesi bino tellement bambote belé to kutani au prochain numéro soki nzambe azongité to ko zonga lisusu pona kolakisa bino ba évolution ba komi na niveau nini ba évoluer ba komi na niveau nini est-ce que ba évoluer ou pas donc ozali rocade na biso il y a Mitendi, il y a Sukanango na Nzolantima, bipai yeke kokuta na pa devriaki gare et il y a Kimwenza preuve net omona rai pe yango donc rai pe yango e keiti gare ya Kimwenza donc soko kebo rai ok ko bimatina na gare ya Kimwenza. Merci beaucoup, merci na bino batu tout bolandaki biso partout vous êtes dans le monde, aimez, partagez, commentez, benga biso na ba préoccupation nyonso za nango lingi o contacter biso na ba demande ba service tout et le retour za nango besoin o lingi o contacter biso et benga biso numéro ezali wana et tokozala toujours en contact. Merci beaucoup, tokutani au prochain numéro. Bye 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 bye. Bosamene tokolaka pona ninyo toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Masa boni. Na bien. Biso tozo lukanzela. Toyega hotel anzela lolenge bazo sala sala. Poto bimana ni Grand Hôtel togenzela ni. Do to landaka kanzela nzela. OK.
te awa nzela wasi c'est bon ah touti mangala toi depuis ah tosa o Kingantoko ah na Kingantoko Bakongo. Ah, boye Bakongo. Ok. Vraiment, merci beaucoup, père. Ah. Kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okoni kwego ah oya bango moko ni ah pon basali oya na tanda pa munene yango ouais, oh. Ah, faut dans le cas. A bénéficier n'a pas maman casse. Il n'y a pas aussi qui député ça là mais quel est le mot tient. On va ne pas ça là pour nous. Sigo kuna bende ba otimo. Bon, ça un peu ma socle. Maman, moi si bonjour. Oh, Mayani. Lukaya. Ah, ok. Voilà. Maya Lukaya. Ah, Kingantoko. Oh, Kingantoko. Kingantoko yango. Oh, Bakongo. Munga fule suki na mayo. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire
bapesa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima yesu oyo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Kwa konya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko to sanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie nene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo masele Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Ngala zela. Ngala zela ya leka. Dans l'hôtel. Non. Ande cha train le kande ni tanga.
namoni mpe kuna batie basaki atema tilo yango eza bien te sasa ezali kotuka ngai okunda perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment lisume koma nango perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili si tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisako ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec elle ingénieur Augustin touti rocade na biso kanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili si tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama
Papa manye mabaksa oh mak awa machio kesi baya bu kimbango pango mama Fred Abangwa batekeye abangwa nzelemo okishona bango déjà tomoni tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo